nakoki jamais ko permettre que yo obala na leki na mwasi wala ndinga sima. Pour moi si oyozana yo olingo bala so yeba été hein c'est ma petite sœur. Moi je peux pas permettre que non mutu esika onga na leki et ndeko na mwasi aleka nzilana jamais. Parce que nga na yebi yo très bien. Donc permettre en côté n'importe quoi. Donc yo dans le coup mais ça na quoi baiser na ba vie ya bana bato basi ongo me quand petite sœur nanga. Et le loso on a se retrouver na comme boy ba malheur nyonso on a vivre le et ça cause na yo. Et banda ko lubalanga ke kimia nanga eza yo. Je sais pas, qu'est-ce que ça fait? Oui, ma kamna lobana yo. Parle, je t'écoute. Et ma lobana yo wana. Et rattraper ngai. Pierre nga lubumbashi. Na bali mabala mi bien kitoko. Oyo, moi si nyo so arevaka, na vie na ye. Et Pierrot, baba nanga mi balé wani kufi. À cause na yo. Oui. Asa mona nganga, waza. Mais oui, parce que koko neza kanganga. Koko maman na yo abota na koko na ye. Donc maman ou aboti. Oui. Donc c'est ce que toi tu es, je sais pas, est-ce que je suis venu pour ça? Mais papa, dis-le-moi quand même, je sais pas si je suis venu pour écouter cette femme à baba boba. Oye kasi oye pas oye kanga. Écouter non. Et puis Azo rajouter que ma maman tu vois mais non. Mais oui, maman na yo abota na koko na ye. Oui, koko na kanga. Oyoka. Ozana nani na battre na mokila nzambe comment prophéter sto maman mobikole. Comment bikola bato. Moni nyonso wana une importance monte pour yeba. Qui t'a informé de ça? Et loko oyo yo za une importance ya ko yeba na minute za ke ngai na faveur na yebi yo très bien. Oza mwana nganga, maman na yo abota na koko na ye, pas bota yo. Maman, attends, c'est moi qui va te parler maintenant parce que je t'ai laissé le temps de parler. Jusque là tu as rien dit. Comprends? Et puis na tiki on a niveau ti on n'importe quoi devant moi. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire quoi? Bino ba jeune fille qui ils que non ceux qui tout on na ngo jeune fille qui na tout on na ngo jeune fille ngai attends ngai jeune fille qui pardon d'ailleurs pourquoi jeune fille qui nazo ka sonia on boya loba toi tu n'es pas une femme qui peut parler devant moi. Ben oui oh on nganga pas de problème. Premier traitement. Pierrot. Ouais. On a dit que sali keno ya aw. Pone bisolo moko. Oye bomba ma. Pierrot. Oui, tant que tu as que tant dans la classe, on a bien relation avec les dans la classe. On a donc comment dirais-je, mec na ngai na tant on a donc ex na ngai. Maramninge c'est pas ça qui oye bien ngotinde na kenda. Tout le monde a sauté petit kala. Na vivre makambu il y a pas si mingi. Est-ce qu'elle a kenda le Lubumbashi? Pierrot. Est-ce que on a déjà temps il y a ko lukata nzambe na final? Ma question bête c'est pourquoi? Merci. Est-ce qu'un homme comme moi a courir nzambe? Merci. Sois droit au but, parle qu'est-ce qui se passe? Bon, merci. Pierrot. On a su que c'est ma campagne, ça m'a bien communiqué dans la vie. C'est-à-dire? Oui, n'a pas dit mais on comprend tant dans le temps on expliquer. Pierrot. Toi tu as kana yo. On m'a ko banangi lo moko. On m'a ko lo ba que Faverdi. Oui, bindo zabo. So ka to kaboni ngana yo. Eke okay au bali. Bali bala na yo tsiko za na kimete. Et ma bala moko ya bien et ko kufanga boy. Pierrot. Et comment ko choquer ngai, comment ko pesa ngalo wana sudire na ko manesi liboma. Eh, nazo ki décision, nazo ka kishasa. Na ko yena nga awa. Ndi yangu na iko kuluka nzambe. Pierrot, et makambo nyoso za ki dévoiler. Pierrot. Vous avez malheur à vinanga. Vous avez idioté. Nyoso za dévoiler. Oyoka.
maman na yo soit disant aba bota yo akenda accoucher na koko na ye pas bota yo wana nganga que tu es madame tu as un problème ngana problème oui oui na problème non moni ngaso na komi liboma c'est ça oui na liboma hein oui na moni yo komi trépané OK tu as un problème oh ta mona nganga attends tout d'abord Pierrot comment ça peut se faire tu m'invites quelque part je sais pas ngaka super anniversaire ou comment na bengi si yo apona ki busoba na yo ya famille na yo et la publier non ça fait combien de temps attends ça fait combien de temps depuis qu'on est plus ensemble papa nga wana concerné mais vu que le cas nzela na ngai na bien vous comprenez mais non bajara bajene filo non bongisa ni maloba na bongisa maloba bajara bajene fils c'est ça wali poma na mutuna mais c'est toi qui perdre écoute non yo pas de l'eau monter nga posa ngeze oti kande petit terre na kimia petit terre non comme nana attends yo benete parce que moi benete c'est ma petite sœur oyoka si nga petite sœur na ngai je comprends pas oh belle oyo sana ye belle wapi belle oyo sana ye soit disant moi sina yo olingo kibala c'est ma petite sœur à moi oyoka toujours présence yo mutando kindoki na yonde mutu papa et puis tu viens de dire là maintenant que non moi je suis l'auteur il y a pas problème kasit moi ce qu'on croit aux auteurs il y a pas passe na ya fi non linga siko te petite na ngale kanza na yo oyoka parce que ça demande personne oyoka wapona nganga yonde mutu toka ndokit wana belle la yo sikoyo s'il vous plaît yo la pesa ngakanda so na tele matesa pour respecter papa so na kimi sambale oyo ninga bien non s'il vous plaît mais regarde mon Dieu non monsieur jusque là je comprends bien c'est-à-dire j'ai été invité comme tout le monde je suis là na moni mwana mwasi oyo mwasi oyo lokana olinga te papa olinga te oyoka kotanga mama oyo ebi komonanga oyoka yo loba soka posa nasambusa kindoki ya famille na yo te kala soka posa nasambusa kindoki ya famille na yo te tika petite ya osangelo te un problème où ils en a kati ya makambo oyo il se pourrait que na kati ya lolenge no ndenge ozali bisika outa na kati ya origine na yo il y a des réclamations oyo des fois est compliqué à makambo belé et vous arrive des fois au lotaka ah oui tant que tout ça permis au rêve mon tout est na osolande na yo je rêve oui je rêve mais pas considérablement je sais pas je considère pas tous ces rêves là Thomas mais c'est Pierrot c'est un problème qu'il est tout droit pardon s'il vous plaît donc nous avons un problème avec M. Pierrot biba copine okutana na bango après avoir kokabona na ye oui des choses où il est cas ezo uta wapi na origine place uta parce que il y a quelque chose où esalema parmi les lois oyo ndamba boya na kati ya ba famille na kati ya mokili eza makambo esalema wana il y a une forte réclamation il y a inceste na kati ya famille na bino or eza lié na kati ya coutume ya famille na bino tout ça ça fait donc et tout fa qui présence sans na kati ya famille na bino or oyo ozo vivre oyo bango nso bazo vivre ce sont des choses où eza kati na yo vu que lokola un prisonnier il est difficile pour abimisa mutu sous na kati ya prison parce que yo moko yebi à part na temps bokabwana na ye il y a des filles oyo kutana na bango avant ko kutana na leki na ye ezala makambo ebele baloba oyebi kusala nuka te po o gagner kaka honneur ndenge ezalaka mais ce sont des choses ezali vraies ce qu'on continue même oyo zokanisa boko bala na oyo bo bala na te il y a rupture mais ezali boso moyen bo katisa nzela wana ezate parce que tu es encore na makambo oyo ezali ezo lié na kata famille il est grand temps parce que nyonso to ko sala par force te les choses spirituelles et dépendant de la conviction ya mutu et puis ceux qui mutema ya mutu endimi et sala likambo et kei malam parce que na minute moyen to forcer likambo ezate et senga nde yo moko osali examen de conscience au tali famille na bino o comprendre makambo ebele na bi ko za na posa to protéger famille to protéger libota mama makambo esalema mais biloko ebele na lobia na ba code na bi ko comprendre ko ye n'est pas la première personne à réclamer makambo yo ya ke vinanga na zo mona depuis na kutana na yo ezo simba te et n'est pas la première personne